Brino. Yuka komba boss. Boss D. Un Brino T. 0 Brino T. Boss D. Brino. Dembanza London TV. Oui. La comparaison n'est pas raison. C'est ma chaîne qui est on se comparer à nani. Dembanza London TV, chaîne ya non aligné, yango se comparera mutute et ça musana ngo yango moko as. Na kosenga bino bo s'abonner massivement na des bandes Dembanza London TV et ça chaîne qui toko oyo beaucoup d'informations en temps réel na pamboli bino makasi talaka Dembanza London TV et pas ya boss de Brino Yemoko na kilo ya kosakana te de Bruno mabwaka kaka on ne sait jamais Dembanza London TV nde TV nazo yebisa yo ba journaliste ngala kamwe kitoko makasi ba wa sala ba analyse kosakana te ba cerveau elenda ekuba Dembanza London TV abonnez-vous massivement vous ne serez pas déçus kitoko Bouya 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 kutala ah mwana mama bouya kumona Dembanza London TV Dembanza London TV. Dembanza London TV avec des Brino original. Voilà, Dembanza London TV avec des Brino original. Merci beaucoup. Dembanza London TV, Dembanza London TV, Dembanza Boss Brino. Dembanza London TV mama bazodale Dembanza London TV ba chérie bazodale kota ndaku mama todala Dembanza ngo Des Brino original. Des Brino original. Dembanza London TV Dembanza London TV soko ningoza ba information ningoza sous informé bulandangwa na Dembanza London TV avec Nadia GB. Hein? Nadia GB. Kalukate. Kisesute. Malukute GB. Et sika batu ba vandaka ya malonga GB. Ujebi GB. GB wana. Makamboleke be na GB. Batu babonga na GB. Batu bazo ba fi na GB. Batu bazo ba bandaku na GB. GB. Plate kuta na biso nyonso na GB. GB uta opesa nga bodingo mwana muwe medola mwana zarakate Dembanza London TV awa tukulanda biso nyonso mtu Dembanza Mbanza Kongo te Mbanza Lungwa te Mbanza Lemba te Dembanza London TV. Salut, salut Mbote, bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Je suis encore là aujourd'hui, moi, votre Nadia GB. Moi, Sinzambe, accompagné de un grand artiste et comédien de notre pays, République démocratique du Congo. Elle s'appelle Mama Aida. À sa génération, il y a une jeune fille, maman, veut dire la comprenaraté, mais avant cela, je salue d'abord mon boss, de Brino original. Je vous salue, papa. Papa moko bien. Boss abonné tio de Brino bara mingite na ba mokilo veut dire que boss moko très bien, très gentil. Je vous salue, papa. Je salue mon cordon Laurent Fabrice. Grâce Massamba, le caméraman très intelligent, très talentueux. Il est swag mon petit. Nazo comporte mikolo grâce à Zoko Makaka Moulai, maman Marie na ebisio. Nazo ebate grâce à Zo Bakisa Makaka Moulai. De best. Je te salue. Je salue Batunio Sobolambaka de Dembanza London TV. Abonnez-vous massivement à Dembanza London TV. Vous ne serez jamais, je dis bien, jamais déçu. Il est là, elle est là. Na mesa na ba il. Elle est là. Na plateau na biso maman Aida. Bonjour. Bonjour maman. Maman Aida, ça va? Ça va bien. Qu'est-ce qui se passe? Quand il langat. Il langat sur il bantu ba fini kaka tangu nyo sur vectile mpona madidi. Maman Aida, olobaka boyo ou bien ezaka nini yango? Ezaka automatique langage yango ou bien ezaka ndeni? Bon, nalubaka na minoko mingi. Nalubaka na français, nalubaka na anglais, nalubaka mpena lingala, nalubaka na kimbala. Voilà maman
Maman Aida, c'est une artiste et comédien à Evraka auprès de Phénomène, elle l'a dit, Esobe. Mais Maman Aida, dis-nous d'abord, Batebele, Bayebio et pas Phénomène, l'a dit Esobe. Mais quand on a bisabiso au banda, qu'on joue théâtre, wapi? Ngana bandi théâtre et pas à mangwa ou mettre paille, paix à son âme en pause. Minute mourir silence. Vraiment wana mettre paille azali papa oyo lelo nezaku luba Mama Aida bazi mangwao mettre paille laila vediri pardon lelo so nezaku yibanga Mama Aida mukidi mumvimba bazaku luka Mama Aida bazaku binga Mama Aida vraiment izali galasi ya mettre paille mangwao mon président oyo asali ngai abimisi ngai alakisi ngai théâtre basalaka ndenge nini balubaka nini na seni batelemaka ndenge nini bazungisaka ndenge nini bapesaka pasi ndenge nini izali maître pai mangwa ulelu atiki biso azali na ntia mabili. Vraiment, ça fait mal de perdre un artiste, un grand artiste de mon pays, lokola vraiment papa Mangwaou et c'est le quoi pas si mingi mais qui dire encore c'est ne tokoko lo bakaka merci panzambe yemoko azalaka maître et à temps paix à circonstances. Mais Mama Aida tokoti na kati émission na biso to yebio et pas Phénomène Esobe. Dis-nous déjà bando zalaka kuna ou meli et pas Phénomène Esobe. Ça fait déjà combien de temps que vous zalaka kuna? Yomo sala calcul ngana opesa yo bamvula. Banda 2003. Ouais. 2003 ou tu allais 2020. Calcula. En tout cas, ça fait longtemps depuis 2003 Tilelo, ça fait longtemps Mama Aida Ozo est vrai. Ça même puis à Lisboy Fondation 2003. Oh donc yo za parmi bateau banana 2003 izaku buta mangana zaku mona 2003. Tina lelo na bokoli 2003 ti tukumi 2020 ngam naza kamata sializi ya 2003. Vraiment félicitations Mama Aida aux appels à succès au yebani et tanta kayote dans pas groupe mususu yape parce que le lobby no artiste boko moka go boss kaskito na Luanda atina gimbongo o destiné yorka basangisa gimbongo na balora na longwa pa la die sobe yo dans le komela ote ke batia ki pe paquet moko boye na succès pose la kalongo surtout na monde internet o longwa pe pa la die sobe ki déteste comme mususu i bandandingini ata yo moko ngana zali tielite na zali mpi mwasi ndumba te mpo anakenda wana bali na keya wana bali na bumidi balana ziame izali façon na ngaite ngana kanga kamutima na sipolta kampasi nyonso izala bisengu izala mpasi na kanga kaka mutima na zali kaka na Phénomène Esobe namona ye malamu namona ye mabi kanti na kukanga kaka mutima mpo analingi ye mingi namona kaisika mususu okenda te. Mais Mama Aida na groupe d'abino ba départ et salama ebele ebele vraiment tout monde ba battu belé ba longwa mais yozala kaka qu'est-ce qui se passe aux na moi avantage moko boy et pas Phénomène ou bien neni lo sala kaka ou mais la pas Phénomène fantasy zalite kukanga ka mutima kuyikula muntu mabi ya muntu bulamu ya muntu kanti kuyiba mpinali kamumoko ya malamu Phénomène Esobe ya salam pwana ngai ata salinga mabina kulungwa te izali lukula na dibala mama nanga ya linga yukukufa mubali nanga muntu asala kama kamunyoso mama nanga ya bika kumabie mubali wana tabetu ata salio mabigu kanga kaka mutima. Une très bonne réponse, Yvette Yaya, je te salue. Maman Aida, yebisabisonanu, succès aux alango vraiment na monde à YouTube. Au gérant neni, na groupe na yo, y a Phénomène pour Maman Aida ko zoé ça facilité hein. Soko bengega Maman Aida, na za na tournage na Bandal, na za na tournage na Limete, na za na tournage na Gombe. Mais franchement, ko zoyo est comme pasi. Siko na groupe na yo, na succès aux alango na internet. Ozo gérant neni. Naza ukabisa ka ba polygame nangai nai vediri ba polygame nangai ya Lisboy Fondation na ba polygame ya ba YouTube wana ngana ibi Lisboy Fondation na ibiti tout salara ba film na bisu mukulu boy na ibi wana izali kaka mpwana Lisboy muntu akubuza ngai te ataba bingi ngana kukenda te ngana ibi lelo izali mukulu ya papa na ngai Phénomène Esobe na kukenda kuna
na kubuya izali pesi nga miliari na kubuya na kokenda ka pa phénomène Esobe mais mikoluana nyonso etikali izali laisser passer priorité. Mais ce qui est arrivé, que question na Gaël Kwama, aba ina ngana tuno question na gaga chouche te salut, aba ina tuno question na lobby et ko déranger te ozana tournage na yo moko boye ya nzonzing ya ba cop non ndongo zaka nango et que na groupe na yo list boy baza pe na besoin na yo. O se partage ndeni. Na kotika oya di banda na okenda kana list boy. Ah bon? Oui. Na kubuma yanga ite. Wana izali ndaku izali fondation izali Maison Mary lukula wera ntoni alubagati Maison Mary wana izali ndaku vediri soko na tiki phénomène Esobe polygame na ye na kedi banda na bangi yete na pesi sipekite bongi na sipekta phénomène Esobe na kenda pana ye. Mais mama Aida balobi yo pe na groupe na bino zo tchaba to panzi likolo ezaka soki muta koti kaka ozaka na nzimbo moko yembaka tokolinga yo moko yembelango soki muta longwa ki azongi oka mama Aida bandi nzembo wana ezaka nino no nzembo ni nzembo yiringai nzembo wana na linga ngo mingi félicité na phénomène wela ntoni mpwa ye muntu alakisaka nga nzembo wana ba oyo bakimaka izala na l'orchestre izala na théâtre ukei uzungi bakukenda bakuzunga bisukaka na phénomène la di Esobe tantana bisubana ya lisi boy phénomène ya Esobe bakenda bazunga kanti mama Aida azali kaka na lisi boy phénomène Esobe tantan. Mais maman Aida obi kinzembo ona pesa la baninga pasi nzembo ona sala ka pasi franchement ngana yimba kana ngaba yibi bango moko yoka mama Aida na ibuza obwakila ngai na ibuza oyimba mpwana ngai ngai te wela muntu alakisanga nzimbo wana donc à quelque sorte yo beta pa weranson wela wana azali ndikuna ngai ngana butami wela Flair Patisi alandi nasima Flair Patisi wela ntona alandi ka ena nedu ilanga negra ozoka makamboyo mama Aida botami Frère Patrice alandi weranson alandi voilà mama Aida ce qui Nadia GB alobi ota la caméra na biso ya dembanza London TV na maboko grâce Massamba otangela biso 5 artistes et comédiens c'est vrai ils sont nombreux ba basala kamisa na bango bien mais otangika 5 yo moko déjà tokos kano 5 ka oyo moko zapenda oso tali olobi oyo a frappé fort 5 wana izali lukula ya dibusu nanu oyo atika ilembu pai na ngai na groupe salungu lukula mama Nzita ibali mondial ntengo na mwana na bisu oyo lipati mindondo na papa kwedi. Voilà, maman Aida otangi kaka papa kala, ce frère biso to bakotanga yo tangi sali choix na yo, mais ezana ba jeune peu ba frappaka fort bazali. Mais eloko moko e dérange ka batu belé patience na mwisa lobaki. Tangi bango mpo bango bantu ba pesa nga impulsa ya osala théâtre. Yango na tangi groupe salon. Yango vraiment question na biso okuto ravir nga parole. Na ngai na tu na idole na yo na monde théâtre. Idole na yo ezala nani? Idole na ngai. Mutu apesa au goût ya osala théâtre. Ngai mutu apesa ngai ngu ya osala théâtre ezali mama Nzita. Okay. Mama Nzita penza soko naza kotala yenga na lubi ngai mukolo mususu na okuma mamoyo. Na kanisa itizie. Na kuma mpi mama Nzita. Okuma makasi. Mama Nzita. Na faso abanda ekoloba. Na Nzitwe na batay bo famille moko tu sali famille moko te mama Nzita zali na bakongo ngana zali na mandundu. Ah bon nous sommes tous des Congolais nzambe alubiti yo kaka mudeli ya mama Nzita azali mama moko afalpanga ina sepilaka na ye na bandaki mpiku sepila na ye. Maman Aida, dis-nous déjà ce qu'il lelo tolobi o pona elo mususu sala na vie na monde ote à part théâtre au kolingo salanine.
ngai à part théâtre nazali couturier. Ah bon? Couturier c'est nazali couturier si natunga kana silisi kalasi na ngai na lycée Mulende na Matete. Nazali coupe couture natunga ka bilamba na luataka ngai mo natunga ka yango. Oh, ndoza bo. Ngai mo natunga mikolo naza utunga tempo masini ikufi ngai. Mera ninti mamboti na pesi o marishi uzali nti mamboti zali mutima malamu paske usungaka. Mera ninti mamboti yomu yibi vedili masini izalaki moko ibebi naza kutunga te mikulu na ivandi na ukaka na ndaku naza kutunga te yangwana soki bantu bazali na masini ivandi situ mingi na bana mputu ya ba masini ya kutili soki zali batindi mama Aida zali naza natunga ka wana boss de brino yo ki boss de brino yo boss de blino uyu kingai boss brino original ba fo de brino ba kome belé brino original mama Aida lubiti atunga ka kansi masina bana yutungila ibebi au boss de brino motomoko bien mama Aida c'est vrai émission na biso comme kokoma nango vraiment na suka tokuta kiyo na place ya tournage émission comme kokoma nango vraiment na suka dis-nous mama Aida couleur préférée no ezalaka nini couleur préférée na ngai ezalaka rose yango tomoni pe moi rose na nalingaka rose na mpembi nalinga rose na mpembi bon plat préféré na olinga rolia nini mikungu mikungu bandindi na misili pa mama Aida seke to olia mikungu soko na lambili mikungu lembili musapi mikungu wana fo biso nyonso to meka pe yango seki mama Aida na nzungu sili kansu uluba mama Aida nzungu lambila kaka na mema sulu wane kota nga etana nzulu bon voilà mama Aida émission na biso ekomi vraiment na suki ezalaki esengo mingi pona biso ya ko solola na yo lelo mais dis-nous déjà mama Aida ce qui ozana loko oyo ko ko loba o biso to lobi o pe biso to lobi test tu as quelque chose à ajouter na émission na biso lelo vraiment merci Nadia vraiment merci ngai naza uluba na ba fanatique na ngai biso na musala oyo saleri izalaka te biso tosunga makakaka epai na bino yadi biso naza kopesa na numero na ngai ya telefone plus 243 89 54 75 100 plus 243 89 54 75 100 papa mama ndikuzieni mwana yuki numero na ngai ya telefone shoza na mpusa na ngai bingi kamatanga imoko tukusolula parce que musala uyu biso toza osala toza ba Nigerité uyu binu binga nguba kamata bango sializio biso sializi na biso izali na ba fanatique yo muntu zali fanatique ya mama Aida mpusa ya mama Aida uyibi natunga kakansi nazali na masinité. Voilà, Maman Aida, merci beaucoup. Batunyo sur Balandara de Mbanza London TV partout dans le monde. Bayokio, tu ferais to yambio, Maman Aida, artiste et comédien. Il faut me caper que ça, il a biso moi l'eau mon boya, moi le moi mouké, batu Balandara de Mbanza va comprendre que to yamba qui vraiment Maman Aida na plateau na biso. Na sala moi l'eau moko. Oh ya yes, ya we na yamba ye, wana naza uyimba na anglais. Oh ya we ayuwe na yamba ye mawe makabala gugulaba ayuwe na yamba ye makabala gugulaba nagulanda yo ya we nagula dama kuniga he mugashingwa shigiyungu manga sakunde sande mbwe mwanoyo amikendama mbikalinzi mbuguma yumbwe amikanda buna magesa kundesa ndembwe mwanoyo amikenda. Voilà, bravo, félicitations Maman Aida. Moi quelques salutations et ça la rappelle bien hein. Bafan balinga mo bambote et ça la bien neti gig basket alinga mbote makas jogo mutanda balela bambote ilanga negra motomoko bien lukula Henri Miller kwengenda soko na pese mboti te akubinga ngana foni Mama Aida na landa kimisio ulubite Henri Miller kwengenda
Wumina against Lema papa d'Afrique. Julien Lokuli na Londres, vraiment bana Londres, Julien Lokuli, Chantal Milandu, Mami Kenge, Ambraza, Mami Kenge, donc il a papa Ambraza na Mpanzi, en tout cas vraiment na pesibino gloire bébé ya Mami Kenge, na pesibino mbote mingi Géraldine Pindi na bosani pete, na bosante mama Claudine Iwara, Sedu Iwara, bana nyonso vraiment Claudia Iwara. Bana ya boss de Bruno yuka komba boss de un Bruno te 0 Bruno te boss de Bruno de Mbanza London TV. Oui. La comparaison n'est pas raison. C'est la chaîne Kesenit. On se compare à nani. De Mbanza London TV, chaîne ya non aligné yango se compare na mutute esa musana yango yango moko as na kosenga bino bo s'abonner massivement na de Mbanza London TV esa chaîne qui toko oyo boko za information en temps réel na pamboli bino makasi talaka de Mbanza London TV et pas ya boss de Bruno yemoko na kilo ya kosakana te de Bruno mabwaka kaka on ne sait jamais de Mbanza London TV nde TV nazo ebisa yo ba journaliste ngala kamwe kitoko makasi ba wa sala ba analyse ko sakana te ba cerveau elenda ekuba de Mbanza London TV. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Kitoko Bouya bouya kutala ah mwana mama bouya kumona de Mbanza London TV De Mbanza London TV. De Mbanza London TV avec des Bruno original. Voilà, de Mbanza London TV avec des Bruno original. Merci beaucoup. Mbanza London TV, de Mbanza London TV, de Mbanza Boss Bruno. Mbanza London TV. Mama bazodale. Bodala. Mbanza London TV. Mama chérie bazodale. Bodala. Kota ndaku mama todala de Mbanzango. De Bruno original. De Bruno original. de Mbanza London TV de Mbanza London TV soko ningoza ba information ningoza sous informé bulandangwa na de Mbanza London TV avec Nadia GB hein Nadia GB kalukate kisesute malukute GB esika batu bavandaka ya malonga GB GB wana makamboleke be na GB batu babonga na GB batu bazwa bafi na GD batu bazwa bandaku na GB place to kuta na biso nyonso na GB utaopesa nga bodingo mwana mueme dola mwana ezalaka te de Mbanza London TV awa tukulanda biso nyonso mtu de Mbanza Congo te Mbanza Lungwa te Mbanza Lemba te de Mbanza London TV.